Naki na conseil héritier après du peuple na koi, naki na conseil affaire na koi. Na voyé on a ba pasteur mon passer zoa malé paralysé des makolo. Na on est sous bana bilamba. Keba na kusambela quelque part parce que milimo batu nzambe bazalaka. Emmanuel de la muntu nzambe nzambe. Ah vraiment miracle za makionate ya kofuta mbongo te neti ba evala neti master na moko PDP pasteur mo afuta ke memaki Tanzanie aya Poitiers ah biso ezate ah to yebisa bino kaka ya kazala na foi. Paralysé libela de makolo. Et comme il petit besoin il faut namuta ko mutaka na te awona mutaka na ngai. Alléluia. Boye ngamba ngupo isika prophète awa libiki ezali. Amen. Nazomi na mubimba bana zonga mubimba. Kolia pe emzo na bimama pe butu. Exactement. Biki, au penza télé ma bato bamona vraiment que miracle zo salema à la ministère des affranchis. Papa yeyo télé olobi c'est Sandra. Pour nous poser ce kainga toko solate na loba demi mot nous sentir que non nazo ko lobate so esalinga i place tout ça au ça malaise omona ndende ko okena ezali lokola ya kindoki parce que ça je peux dire ezali ki OK ya kindoki parce que ba traiter yango ba koki yango te asali nyoso na vie na ye akoki yango te oyo ba minga ba koki te oyo banganga bakokite oyo bandoki bakokite et soki akutanaka na prophète Emmanuel Dodi te oke na yelinga ke bikate alinga ke akufa ona voma ke lobiko esalani prophète Emmanuel Dodi mutuvu kishile ka Yesu balobi miracle solo miracle authentique ba mouvement au salango te ezaki mso ngumba ipina boye ponga na sportif na sa judo mais ba kilo na ndoko salango te mais ce qu'on a mis ton na zonge du sport chaque fois na tongo na pomper OK pe ezali suscité. Bonjour, bonsoir, tout dépend du net moment au Bokolanda Biso partout dans le monde entier. Balandia Fimbu News et surtout beaucoup plus Naba Franchignon soya partout dans le monde entier. Bozolanda Biso eza bongongai Lisiana Kanguma Lakinda Katina ministère des affranchis. En tout cas, avant la banane européenne, un prophète est à Paris, Dieu a visité son peuple. Le Congo nous sommes bénis, l'Afrique nous sommes bénis, le monde entier nous sommes bénis. Et ça bongonani, prophète Emmanuel Dodi Muntumu Kishile Kaye Subabi Mufukulu ya Bantu. En tout cas, Neronangai Yoka Kandoso Bengate. Yoka Kandoso Bengate, miracle les salema ana kati ya ministère des affranchis. Biso sa miracle ya makonate. Biso penza Nzambe azosala. Numéro ezaka kawana. Bo continuer ko benga na bakisu na difficulté à cause du numéro wana bo contacter ta babiso to koyeba lolenge nini ya orienter bino surtout mingi tozana nouvelle ligne oza nouvelle ligne ya prospérité isika pinzambe azo ya kokata ba limite nzamba zo mema biso na reyobote nzamba zo fongole biso mabulu o ezipama na bondoki ya famille na bo cultiste ezipama na ba makambo belé na ba magie nzambe azo ya kofulikisa biso bana na ye na prospérité na makambo etali mbongo ba prospérité makambo etali succès ba lobi to so succès encore parce que oya yelanda kabiso avec aucun chagrin. En tout cas, esengoza susuya mingi balbi mieux vaut la faire d'une chose que son commencement. Bobenga lobby les Jésus clôture en akata ministère des affranchis 6e révolution numéro 817 bande ko na poto botinde bande ko bino boya ko zolobi ko ya solo. En tout cas, sans plus tarder avec service membre derrière la caméra afonga chana yamba invité na nga mokolo lelo biskap to ko miracle solo miracle ma communauté parce que tout le monde va prophète c'est belé va sala miracle ya makiona bayoka ina bandimba pesi mbongo basali miracle ba biso eza miracle ya original il suffit ka mosala na nzambe prophète Emmanuel messager aloba kaka c'est fait miracle et salami. En tout cas c'est vraiment bofongoli nga chant na ya ma invité du jour nanga. Bonjour Sandrine Naba Beauté. Bonjour la Kinda le fait affranchi donc bonjour Naba Franchignon sur le monde entier. Bonjour à mon prophète Emmanuel Dodi Mufukulu Wabatu awa biso 66 santé assurée. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo susunani. Comment Diki Matuku Pembele. Diki Matuku Pembele. Outi biso wapi? Outi Belgique. Namboka Belgique. En tout cas, merci beaucoup to sepeli boye madame na ministère des affranchis. Merci. Maman aimé na moni ope wana maman na biso peto évoluer kana yo ya azali hôtesse ya prophète Emmanuel Dodo lingo kutana mosali na Nzambe okoleka wana na papa Raphaël Bazawana bakoyeba bongo ko commissaire pour prophète Emmanuel Dodi. Bonjour maman aimé. Bonjour, Sœur Lakinda.
Bonne santé, ma mémé. Ah ouais, toujours très bien. Maintenant, moi, ça coule. Ok. L'homme de ses faits. Miracle ça les malam encore. Le fils du prophète. Balobi awa tozana papa, tozana bana, na biso ba o tozana ze. Papa na biso pasteur Gédéon Sekanel Chamalaya zali bongo boyebi déjà bo mesana komona ye to komanta kana émission ebele mwana ya prophète Emmanuel de zo tambola toujours na se ya makolo ya prophète. Bonjour pasteur Chamala. Bonjour la kinda Nzambe tata pambola yo. Amen. Et to pesimbote na balandi nyonso ya Fimbo na Fimbo News. Et modo des alakaka boyamba biso na bolingo boyamba biso na esengo pe na mitema na bino et surtout que mikolo tozongi lisusu vraiment avec puissance donc parce que ça fait quand même un temps nous n'avons pas été vraiment présents maintenant ndenge tozongi boye vraiment ezalibela voilà pourquoi bino bomesana na émission oyo bolinga pe komona misala oyo nzamba zo sala koleka la prophète Emmanuel Dodi na bilembo na yango parce que soki toye na plateau oyo toyaka pamba te toye kotalisa l'homme et les œuvres mutu na nzambe leki ya Yesu ndenge bolimbo bengaka ye leki ya Yesu na misala oyo azotalisa na mokili mobimba amen talatina toye kotalisa c'est que le Dieu du prophète Emmanuel Dodi a fait kolekela via ndeko frère na biso diki mwana poto mwana Belgique Bruxelles je pense que bana Bruxelles ba yebie ba koyoka oyo et komelaki et comment par les prophètes il a été guéri. Alléluia. Voilà. Le prophète Emmanuel Dodi Maboko na habité sœur Sandrine Baboté. Miracle prophète Emmanuel de Yazo Sala. Parce que tout le monde dans l'église est dans la ville province Kinshasa. Oh, tout le monde a preuve, ba prophète bazo pesa ba mbongo, ba tubaye ba témoigner. Après par après, ba on va témoigner que ba pesa ki ngambongo, to sala kaka aventure, n'habite sœur Sandrine la Baboté, ezo sala yo ndengeni. Bon, ah vraiment nga moko déjà na lobaka miracle boso zanga na leki na louvan et nga na leki na louvan en plus na monde ba miracle belé. Ah miracle comme des tilianti. Comprendre même spécialité à papa et à cancer mais ma maladie tout etika leko ezali yanti ah vraiment miracle ezali makionate ya kofuta mbongo te neti ba evala neti master na moko PDP pasteur mo afuta ka memaki Tanzanie aya Poitiers ah biso ezate ah to yebisa bino kaka ya kazala na foi soko yeka okutena musakoli maladie nyonso talaka maladie oyo ebomaka bato cancer non profet kuna bela sida mais cancer te mais soko papa a spécialité nango donc awa miracle ezali tili yanzi awa biso ya makionate awa biso ezala rapenda ke mutu amemi mutu ayebi ke ye mutu amemi mutu maladie wana quartier pe yebi commune pe yebi donc biso awa makambo esama la solo la kinda to ka témoignage na ebité sœur Sandra Bali sœur Sandrine na Baboté papa na biso ana témoignage munene nzamba bikisi na paralysie mais mingi soki to bengi pe na mokolo le parce que elekela ki na appel na yo abenga ki yo ndo pesa ki orientation papa benga ki na ndengeni papa benga ki na ba 0h40 49 na bosa na jour ngote abenga na ba 0h40 to kende 1h na linga kina kanga téléphone na chargé téléphone na la habitude na linga ko tika téléphone na butu te parce que ça moment ko boyela nga na butu na lalati na koma ka 0h quelque fona kanga tant na zo linga kana kanga téléphone appel na ekoti papa zo le la lokola mwana muke azo le na yoka malili moko talaka na kina zo confession de foi na beta confession de foi pour papa wa koma na église aïsinga na zuli numéro na pas mutu aïsinga ko sambela kuna pesanga adresse papa na ndiko pesa adresse papa ko solo baté bayo pasanga voisin na ye ya hôtel voisin na bandiko baba français ko mindele na ngabi papa ngai na saka na posa opesa mutu ya adresse yo komaka ka adresse ya na bo mema mutu abina minute abenga ki mena minute yo awo ko ta osimba téléphone te ngana sebe papa français ngabina ke kana français onka bongo na beti français na na pesi adresse ngabi important yo zo ka adresse ba memaye tozana semaine ya nouvelle ligne o batu nyonso babikaka semaine ya nouvelle ligne o ngana bikana leki nanga na fois o biso tozana ngo ba franchi fois eleki nyonso pona biso ba franchi na fois nazana ngo nazo salela e confesseur de foi anakana bolukele moto ya so sala ki confesseur de foi na beti ba ma foi mon appareil digestif na ba
respiratoire ma moins Sandra lina ba bote to komisa nzambe tata comment il vraiment que Sandra au commissaire il a franchi au commissaire ko muta bengi azana problème au salé na belle confession de foi na beta ki on belle confession de foi na beta on attendant yeti na beta on azali nini parce que ya benga na ozo el souté a comme grave ko to simba sous téléphone té des voisins na yende na ba komi adresse des babi bon ça va to ozo moto to ya na église donc kana yebike ka ba ko ozo moto ba zu adresse des mutema na ngai koma kimia nde ayaki na buto akoma ki na 1 heure ba 0 quelque 1 heure nde téléphone nga pe na kangaki na ye lobi na ngona yo kuta ye alala ki awa mutema na ngai zaki ya pio papa lobaka kotala ndengo yelité l'essentiel est la kaka okomi papa si déjà koma qui peut miracle en sali nini et sami en tout cas sans plus tarder na reçoit maman aimé à ça la biso peu moins introduction mu qui est kaka comme ça tu reçois papa yemoko a bete la biso nini et comme la qui est maman aimé à vous la parole. Merci mingi sœur Sandra. Merci bandeko bolanda biso na bukebi mingi ndengo ba pasteur na biso bazoloba pasteur na biso chamala alobi bolanda na bukebi ba miracle je crois c'est chaque jour nzamba sala miracle na kati ya ministère des affranchis et pas ya mutinda mina nzambe les frères Emmanuel Dodissé chaque jour son a insisté chaque jour miracle salamaka donc tozana etando muke tozana tango muke yo mutu oyo nazo bandela adresse avant nazunga na question ya sœur Lakinda yo mutu peut-être pour ebele bozoloba ndenge frère tant batindi adresse ezalaki te beaucoup notez bien tozo banango ne bandi na soukape parce que chamala kopé sa adresse donc avenue de la Révolution numéro 817 limité résidentiel référence na biso ya munene kin marché DGI ezawana 6e rue tozo insister pour battre belé bazana problème wana alandika émission kangi adresse té donc to kopé sa adresse ne bandeli mosali na nzambe o azo représenter motinda mina nzambe ako clôturer son adresse bokanga adresse wana bomoni ndeko bino belé bozana poto ba problème o ndeko azana ngo ye akolobango mais nazo beta c'était parce que ça ba problème to komi komona mingi ozo comprendre frère na biso moko awutaki pe awa problème na ye ya awutaki France o waze kwa abwaka bon excusez nga sona kotanga kombo na ye a waze kwa abwaka ye ozo comprendre problème elingeke bumaye problème a lupango wala frère nini frère la cause OK eloko linge bomaye makambu ya lopango frère azolanda ngai makambu na France ya lopango oyo pe donc tokutei nango ebele bino bana poto bao botika ba lopango awa bao botiki bozana ntango mususu ba mususu ezali lopango famille bozo potana avant boyo kandeko oyo ikomelaki ye ngana introduire ça problème ya lopango yango na bengi bino nyonso bisika bozali ko hésiter té oya kokota mabele pamba parce que le pango aussi ça ba tout ser la kinda le pango et sili sabatu mais okoloba kena sambela quelque part keba na kusambela quelque part parce que milimo batu nzambe bazalaka Emmanuel de la muntu nzamba nzambe milimo soko resisa kina milimo o resir na ba être na ba géante mtango eza tango na ye donc yeba porte ya malamu ya kobeta poko loba te na sambela malgré makambo na kusambela ba wana pe ba frère pas sambelaka mais ba niveau ba problème c'est la kinda biso ba cancer o batu bazolobawa biso ne tobika penga na ba cancer a libele nde tango suto e banate soki to koma ki pe awate parce que ngana uti na ligne moko sans le savoir que ezalaki eloko moko batiaki héréditaire papa na ngai akufa na cancer ya prostate grand frère na ngai akufi na cancer et na tumeur à cerveau chamalaza munganga eza nani mwana tata mosi kaka libumwa ba papa mwana tata mwasi na biso ya liboso akufi na cancer ya pancréas papa leki nanga leki ya papa
akufi na cancéreuse des fois cancer. Donc cancer. Tant libele bandi ngai pe moi ko bangi zalaki. Mais tant on a tchaki makolo pe mena mufukulu ndenge ka bozolo ba. Lelo na c'est fait. Donc il y a mi balé akata kilia wana. Parce que ndenga lobaka oza prémisse ya libota na yo. Ngai na yaka liboso po batele misa hémorragie wana. Donc lelo toyo kaba témoin. Donc ndenge tozawa mutuna mutazana témoignage. Mutuna mutazana lembo oyo azuye pembe na mosakule Emmanuel Dodi. Yango to ndimaka tozala basali nae. Tobenga nzambe ata bino bolingi te biso tobenga nzambe. Biso pon nzambe alola zo sala travers na epona ko bikisa biso. Lakini ngana mona nzambe. Ngana yebi nzambe te. OK. Ngana yebi nzambe. Bezo mona nzambe à travers prophète Emmanuel Dodi. Ngana mona prophète Emmanuel Dodi. OK. On se comprend. Et ça mutu musu azotambola mutu musu asungai mupaka nukuta asungai na mbongo be na ndako vanda ofela benga ke nzambe. Nzambe na yeye wana. Bongo azo manga na lola na obenge nani. Ozana. Merci mingi. Mamele on introduit quand minute mukie papa koma kindenge nini. Papa awa tangu akomi merci sœur. Ndenge sœur na biso alobi Sandra Nzambe tata pambola yo a orienta ke na adresse siko frère eloko na sepela. Aza biso. Amen. Parce que akutana kina batu balinga ba désorienté. Ote to kende quelque part, ote to kende boabité. Ngai mutobik sana kao ngana zana ngweza kaka prophète Emmanuel Dodi. Kondima papa ebikisi. Kondima papa pe aza mobengami. To benga bango ba bengami parce que akwa ko oyebi maladie so e makasi mutako memo panganga. Oza sous espoir te. Akwa memo partout. Mais siko ye alobi ngai kaka prophète Emmanuel Dodi ou rien. Alléluia. En tout cas nzambe tata Hosanna. Donc témoignage na bino na fimbu nzambe tata pambola ken piana apamola bino na musala bozo sala parce que alandaki ba témoignage ya batu koyoka ndenga koloba kokoma kiawa tango ba yambiye wa epa na biso ezate porte na biso ekanga maloko abisika misusu mbongo pe bosenga rate ya koyamba mais yemo koloba toko sengi mbongo ya nini prophète azwaki ya ofele même passer chamanda azawa na ndenga yambaka batu ayamba ye. Est-ce qu'il appelle ça mbongo? Ah puis c'est mbongo te. Ayamba ki ofele ate biso bana nepe toko ya mutu nyonso akosala musala ya ofele nzambe tata ko biso na lola to lukana bo konzalo et les restes yango to el jour les restes na nouvelle ligne non et tozo zwa yango yango na lobi tanga koma ki église na biso ekanga ma porte te akuti basali 24 heures sur 24 heures yaka na hernios yaka na butu yaka na tongo yaka na mo okuta basali a commis on a bayambi et musala nzambe e bandi wana muso a continuer ye moko ndenge posakoli ayamba ki merci papa rappelez biso so kombo comment on papa Diki Matuku Pembele. Excusez-moi papa na lingo se sentir vraiment l'aise pour témoignage na monde entier kolanda et comme sala ya nzambe tata o azo sala kati na bana na ye azo longola bana na ye na ba condamnation azo délivrer bana na ye pote bana na ye ba bikela bolamu ne pas ba ki bolamu na ye to banana ko bikela ngo awa sima to kende ko continuer ngo kuna na likolo papa o pesi biso na explication na ba détail nyonso nini komela kiyo maman elo komela nga bodina luba ngana au Belgique na ye. OK. Vous allez combien d'années en Belgique? Depuis 89 hein. OK. Na au Belgique na ye pona bien ande kuna atili na mbongo te. Atili na mbongo ya nini? Bongo mapango na mo lupango. Ozaki na lupango awa. Lupango eza wapi précisément? Eza matongi. OK. Na baba ba. Ocheke lokola responsable. Voilà. OK. 5 ans à-t-il Rambo, na benga lukuta o basama na cassé judiciaire na quitté les surprises à Kamwe oyo sala ninya ngane sina ozo mbongo na ngai na mikanda o mbongo ezatela bibo pesa mikanda to kabo ya malembi o ya kozo mikanda lobby na lobby azati o azeba docteur na ba mbete na jeudi nzoka tukuta na côté mo nzoka ayelinga ba bureau de soki 8 bien armé. De quoi nous allons baser cousin, mutumako bo mesana bo kola na ensemble de ça la famille. Des grandes sœurs propres. Des pères et des mères. Oui. Ah, OK. Ba bureau de bana discussion toke parquet. A laisser mon mbongo na e komi wapi par exemple il faut à côté la garde à via là. Il y a personne qui va raison ni qui va kangelo. Yé. Raison le kuta kaka. Raison bana gité il y a bien des criminels qui ont levé, OK. Intervention, il y a
il y a des voyages moi là en la garde à vie exacte oh liberté provisoire à $500 on a $500 des discussions intervention batiki biso to bimi to biwa osamba to sami semaine dossier batino na tribunal ya sosa et batino tribunal ya sosa bakanga ikuna bamona za muyibi akenda prison ba document lupango ezalaki na kombo na yo ezalaki na kombo na ngai minde aboyo pesa donc ndeko na lingaki lokola beto coup d'état escroquer au lupango déjà asalaki ba opposition nyonso na nazo ba papier ba opposition il y a comme propriétaire lupango ezaye na ba document pe sikoyo na habité et puis ndenge nini okoma na ministère des affaires nini esalamela yo poko matina niveau ya kobenga au secours ekomi wana namonaka era francophonie namona pasi ebandi ngai naye kotimba babitika koskibota kake nakie na conseil héritier ya paye du peuple nakwei nakie na conseil affaire nakwei navai namonaka bapasi namona pasi ezwa maleme tien certain minuit mo jour mona paralysé de makolo naomi na kosuba na bilamba osala pida bilamba paralysé na kotema sote eloko te bato baye bavoisin ya nini tobenga ambulance na bi te oyo eza kindo ekosibota tobenga paster na biso na bi te naa na paster nanga prophète na ngai prophète Emmanuel Dodi oza na prophète na yo prophète Emmanuel Dodi depuis na poto ozalaki déjà kolandaka biso na ba émission kolandaka ba prière po ozalaki déjà franchi ou bien comment nalandaka bino na ba prière na tala témoignage ya mama moko auta Munich na Allemagne OK na papa moko auta pe na Allemagne na Wuppertal azali na problème akomona ta soutien nalandaka bino ebele namoni nalandaka na ken mpe nalandaka bino bino jour mo nabenga pe numéro ya papa eleka nango te nalandaka bino na baka jour nakoyaki namo osambela na ministère des affaires franchi daa nanda kotinda basere nanga mosusu boya na ministère des franchi babi toyebi adresse yango te et puis moyen nini okotaki en contact na sœur Sandralina nakwei wana paralysé bato baye boye nayebi te nabengi petit nanga moko ya internet petit kendo ya kotikala na église te vie nga nasambelaka kuna te mena tuku eza te nayebi se naza ya kokufa nakomi paralysé de makolo mais quand ozalaki otindele bambongo abandaki kozwa mbe comme era sunga amemi kaka na fiske obi apesi kaka adresse ekomaki compliqué vas à méchanceté ebe na otepe voyage mpe akotala ngai acomplike ngai ene insiste na bino akokufa abitiana biso numéro ya telefone ya moto asambelaka kuna apiska numéro ya telefone ya serre nabi dérangement te nabengi mpe Sœur Sandralina otalaka no vraiment caméra ou se sentir no à l'aise Sœur Sandralina pour ça témoignage ko édifier apesi adresse baokomala bata réception adresse boke 6e rue Révolution numéro 817 limité résidentiel référence eza kini marché DGDIP eza wana ekozeza bisika ya kobunga te déjà nazaka kokufa na ndoyi basute batienga na moto wana bato bakimi na bango ngai baboyi kolotika nga moto mpe aye kotika ngai kaka yo na moto nga na moto ba 1 heure tokomi mpe mpe na babala moto mpe abwaki ngai aokende course na ye atinga nalali na sete nazoganga kaka mpo batienga deja banjube basete nzoto motu amoi bato aote kuna liboso baportier baye nini bakomprene deja bameminga batobolinga bakotinga na kati ya bazali mpe na veye namoni bamamo baye bazotuna nga nazoganga mpe nazokoka te batienga na kiti nazokokofanda te na explike bango ta boyeboye babinaka kobima te babengelinga pasteur Joël abandi prière abinaka kobima te nokokotia okangami so obimi libanda bato bazozela vandaka ozela prophète après na 4h du matin pasteur Jean ya habitude prière abinaka kobima te vanda ozela prophète ya koya ba 16h na vanda ye kaka wana 16h na mpe prophète aye pasteur Jean na maman Sandralina bamemi kuna bainsiste babi il faut pasteur ayambaye il faut prophète ayambaye mabo prophète koti prophète ayambi ngai atunenga mamebele mais nayoka 2 mois nakanga binanga ozana ba problème na bato nga nayebisi te ngai nde bazala na problème na ngai wana nionga bato abi te ngai bazala na niongo na ngai tosambela abina kobima su te okobika okozonga dimanche naombi kovanda baeglise kolalaka mamonyoso ti ntango ayambaki prophète ayambaki yo asengaki yo ata mwa quelque chose te mpo ayamba mpo baprophète nyonso bazalaka so bayambi yo mwa babenga yango enregistrement mwa 3000 sala mwa boye kota mwa boye mpesa nano $25 ya boye eloko moko basengaki yo te prophète asenga mbongo te
yaza nzambe asenga mbongo te OK asenga mbongo te avandi ba osela ba prière mende ngamo emona ndako ndima nanga te na motema na babeki mibale batango bela ngutu mwela babeki yango na benya paralysé na motema babeki kokende ba parquet tina tribunal place partout ba obe yango mwela na bomi mwela de babeki na ndima kite tina no sama na prison makala juge na binanga ko ya souté vanda ono zo souté ya malamu te kwa tout mona babeki penya na lelo oyo na tika babeki na zoki normal en tout cas obika kina no expliquer sur les actes témoignage mnene zo sala okoma ki paralysé olala ki o sentir ka ko telemi mbala moko biki ou bien ndengeni maman te na bika po na ba prière prophète Emmanuel Dod on dit on a changement malembe moi ba passe ezalaki na auto muto anomona na babeki de babeki malembe na lelo na moko malembe nandima ekutu te banga nazondima te fo telema mpenza bato bamona mpenza tobiki po mpenza otelema bato bamona vraiment ke miracle ezosalema awa na ministère des affranchis papa yeyo atelemi olobi se asanga na bien tie ndenge aza boye moko akoma nde koka mokongo somosi bakomisi yo paralysé bangumbi oyo lisu mokongo aotambola mais c'est la kinda mameme c'est la kinda papa ofandi ya frère ayelaki ezali tokobalanse yango whisky wishia miracle tangible nayeba ete to balati yango masque de vieille na mobima koko 75 ans et pourtant ça nous gêne moi bokasi te ça ba ina ngande ngwana na baba na otebi ko zala koko 75 ans to na mwana muke oui nayebi te komona méchanceté oyo bandeko na yo bazalaki nango aleka banda tila batekisi babina toyebi ko ozala koko na bato wana batekisi badoka so oza koko na babebisaki mpe namona mpeka koko omoni papa mwana na si vie oza nde jeune oyo nazala nanga jeune nga bite nga nayebaki oka oke bapapere mwa ba 89 ans osenga deya liwo okende na nzambe aye korajeunir papa nayebi te nasukisana nga na yo parce que miracle oyo sana ye nanu te aloba parce que mosala ebisala mijour bakotisie na mosala oyo papa asali oyo bozomona na image ndenge nini papa abengaki yo nayebi te mosusu bando bananga oyo yaka tokende église so nayebi te ngai kaka prophète na ngai yeo prophète Emmanuel Dod ye moto akobikisa ngai bato babengabenga oyo tokende basika tenda baliloba baéglise batengena bakombe ebele autre que sur maître moi sur maître maona kitoki mo sabi non na prophète dans ministère des affranchis alléluia papa pe abenga kiyo to yebite ezakile misika sosu papa ayotaka kosilisa makambo nyonso dimanche tomaki papa telemisa ki abenga kiyo ezakile bisika chaki fait na makambo to voilà fin na yebite monde nokoloba na prophète Emmanuel Dodi na bolamu na miracle asaleli yo te ngana lobaka to kamane makazi to sambela papa azala ta basanta ba desata tozali fier amen pona ye poso ya zate biso boy na bandi mzu to kosamba ba oseka biso ponga na komena deja didi soki koko mwana soki paralysé libela de makolo et comme qui petit besoin il faut na muta ko mutaka na te awona mutaka na ngai alléluia donc osambwa kina kosambwa sambwa ki kosambwa to kama na prophète Emmanuel Dod soki azate to kosambwa oza convaincu que prophète Emmanuel Dod a envoyé un poto penza boya mbangu alléluia boya mbangu ne botiaka ba doute na mona bio ne bo critique prophète boya penza mbangu po esika prophète awa libiki ezali amen nazongi na mobimba nazonga mobimba kolia pe amzona bimanga pe butu. Merci beaucoup papa Nzambe ya prophète Emmanuel Dodi apambola yo maladi oyo kaka ndenge kei ezonga lisusu te soki bayeba kokutana na nani kokutana na mufukulu ya bantu boyete ya sa le kaes mufukulu ya bantu ye kaka na imni se fait mais pas na biso amen alléluia eyebani tomona ba Jean Pipina bato bele baya ko témoigner na ebite Pasteur Gédéon Sekaniel Chamala, moi le prophète Emmanuel Dodi, comment on a un prophète qui a opéré miracle, comment on a déjà mon message, et ça ça on dégaine papa. Ma sœur, oyo batu basengeli ko comprendre, le prophète Emmanuel Dodi, yé azala ka miracle té, yokanga bien, prophète aza miracle,
Alléluia. Il ne fait pas le miracle, mais lui-même c'est un miracle. Amen. C'est-à-dire, ce qu'on monica prophète Emmanuel Dodi Boye, on moni déjà miracle. Alléluia. Ce qu'on appelle au mbote obiki. Amen. Ce qui okutani na eka kaboye miracle salam. Alléluia. Asala ka miracle te yemo kwaza miracle. C'est kalala kana miracle, atambola kana miracle, vina yeza miracle. Pona nini parce que ezali ka bonzamba pesie domaine ya prédilection à prophète Emmanuel Dodi eza guérison. Alléluia. C'est-à-dire même ata okutani na yeboye soki atie loboko miracle salami omona et surtout na ba ordre spirituel nyonso eza na mokili o pharmacien incanca rose croix bonganga o ba dieu de noir o ba hindou ba ordre spirituel nyonso eza na mokili il n'y a pas l'ordre le plus puissant Likola ba ordre c'est l'ordre chrétien. Alléluia. Omona parce que ba Christ ne ezalaki nde ba église nde ba banda koyeba nguya ya Nzambe te. Mais okutani na prophète c'est lui qui vient rétablir l'ordre chrétien et tambola kana miracle. C'est ce qui fait que tango ndekwaye ba komisaki e koka aokufela makambo lupango ya ye moko eza ya famille te photo beta sete bato ebele ba conflit ebele bazoloka bato ebele za problème mapango ya famille mais ici eza ya famille te eza ya ye moko amisombeli aza na bomoi atikili yaya na ye agere yango 5 ans azwaka mbongo te nde alobi te nga moko nakita kini nakende omona réalité akomi na kini nzoka nde ndeko na ye asalili kabal ke bakanga ye kombo na boye ake plus loin tina bunganga baye kobeta ye kosikibota kosikibota wana ezali vraiment c'est la sorcellerie ba paralyser ye objectif ezalaki na paralysie wana mema ye na liwa tango akufi basala nini ba récupérer lupango na ye nde tango ba paralyser ye nzoka nde ye kuna na poto alandaka déjà Emmanuel Dodi alanda déjà prophète utakala azwa déjà ba adresse aloba soki nga na kiti kini il faut nasambela bisika prophète Emmanuel Dodi azalaka yoka pe likama ekomeli tango likama ekomeli alobi nga bomema nga na bisika mosusu te solution problème na ngeza na maboko ya prophète Emmanuel Dodi nde kolekela Sandra Lina bakopesa ye adresse aya awa na 1h oya na 0h okuta basali oya na 4h okuta tozobondela bisika bonzambe ya solo ezali ya la vie bato bazobima bazokota et c'est ce qui fait tango ye alali basambeleli aye okutana na prophète Emmanuel Dodi bakotisi na bureau prophète asambeleli première prise deuxième prise asambeleli ezalaki samedi ya nouvelle ligne na église et troisième prise ezalaki nouvelle ligne yango moko dimanche alobi nazo sisa musala na yo nazo zongisa yo ndenge ozalaki amen et lelo ndeko azalaki paralysie azo suba na bilamba ba besoin nyonso na bilamba et puis eloko moko esalinga pasi alobi awo alobi meme bato basengeli komona nzoto na ngai kimobali babanda komona yango memba na mike parce que akomaki yi koka espoir ya kozonga lisusu ndenge azalaki te mais parce que akutani na mufukululu wa bantu le prophète Emmanuel Dodi l'impossible n'est pas Emmanuel Dodi ye moko aza miracle kutani na ye vi na yo échanger on a confiance kikoka zongisi yango kuna eutaki endeko ba faculté na nyonso azongi normal alléluia et puis azuna ba baptême parce que azalaki déjà baptisé même lelo auti kozwa baptême boyete mon frère auti kozwa baptême atikali a franchi à vie alléluia nini tokoloba lisusu alléluia parce que Emmanuel Dodi a forsaka te ana nzambe permanent okutani na ye okutani na miracle problème ezaka yo oyo za ko hésiter biso to yaka suko lo ba publicité te parce que Emmanuel Dodi ye moko aza miracle yango moko pe solo ezali poto mobimba mokili momba bayebi ke mosali ya Nzambe ya solo oyo atikali na miracle authentiquement qui on a c'est le prophète Emmanuel Dodi yo za na problème ya famille baloka yo za na makambo songolo kota en contact zwa numéro ezawana prophète akoyamba yo problème na yo ko trouver solution. Merci beaucoup pasteur Gédéon apambola bino nyonso pe apambola lisusu papa na biso Emmanuel Dodi amen aumela parce qu'il faut prophète aumela même
On continue directement na deuxième émission na biso ezapena ndeko na biso utaki na mboka ya Afrique d'ici tozuye pe directement to entamer deuxième émission na biso ya mokola lelo en tout cas biso ezaka likambo ya c'est fait 1 minute miracle zo salema biso to suna tante Sandrine na babote ya ko pesa batu mbongo ya ko lobake yaka okosa miracle biso miracle batu ye moko bazo témoigner papa uti Belgique papa zara na vie ya bien to convaincre papa na nini po ya monde entier mona ye azana famille azana bande parce que papa azana avantage moko ya kokosa la kinda omoni le monde ngana loba biso toza suna tante ya ko sala publicité église dem so les affranchis la minute de to comme déjà connu na monde entier o kaka na pasi a moi zo mona ke ndeko na so kufa na misu na ye azwa ya telemisa ya po toza suna tante on sa publicité po mo pona ni moko mo tinda mi moko ya tanga le les prophète Emmanuel Dodi la kinda muto ayeko sisa kindoki ya ba Congo omoni ngana 25% mu Congo na 25% kaka ya mu Congo wana mais soki ba Congo te mais naza awati moni pe papa aza mu Congo mais muto ayeko dévoiler kindoki ya ba Congo ayeko sisa c'est le prophète Emmanuel Dodi moni mu Congo kala mu Congo na mboka biso koko biso bando eso na mboka mu Congo ozwa kombo ake na onde avion mayele ake na onde avion mais mundela tali abi o ndeni mkongo oyo au mata na kombo tikanga na sala avion mukongo na mboka azwinje ta kombo obenga mundela tali yango oh tikanga na sala téléphone donc bandoki ya ba Congo en tout cas to donner so bino mutaye ko sisa kindoki ya ba Congo en tout cas ba Congo ba ekolo ne soza ya kindoki mais ya ba Congo ekomi publicité makasi donc bo tika bato bazo saisa bino na vie ka bino bo bo mabango mutaye ko sisa kindoki ya ba Congo tout c'est le prophète Emmanuel Dodi pe ya ba Congo te ya ba to de ba fra te to tena ya ba Congo parce que to tena ba Congo parce que ba Congo ekomi chargé. OK merci beaucoup Sandrine na baboté la pesi directement boté na papa na biso frère na biso bonjour. Bonjour maman. Comment est-ce que vous Combo patient Vibila. Patient Vibila. 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 L'invité au télévision na Mbokani. Oui, ngana utaki na mboka Afrique du Sud, plus précisément na Cape Town. OK, mboka télévision Mbata. Na PCP Bambote, maman c'est maman Yasi ba franchement sur le monde entier. Na PCP no Bambote, pasteur Gédéon permettre ngana cha papa sur micro pour maman aimé o introduire Muki et puis nazongela na ngai papa ndenge ni nakomi na kibiso a. Merci mingi ngai na koloba merci ma sœur na koloba Muki et notre pasteur parce que tous en étant de week akoya ko ngruba ngonyonso aya koloba frère problème na ezali OK to ebike OK e bomaka OK OK ya pema kutu mutu azana hôpital soka bandi OK boyebika OK ndeki si OK boma ebiki sakate azaki suna problème à rien donc tala niveau mufukululu azokene kozongisa batu na bomoi tala niveau OK biki sakate o nazoloba yo zolandanga oyebi ke OK ebiki sakate mingi bozana ngo o bacha yo soki ni no basala bo donc papier pe simba susuté OK en maladie et simba na papier té bato babela OK bayebi pe ndeko na bango bela OK wana bikate bayebi OK biki sakate pe asangisi na OK na rien moko baby tala bolamu akozala pembeni ya motinda mina nzambe tozana etando ike yo mutu ovandi na nwana yo mutu o consulter ba médecin nyonso parce que ça na batu ba kenda bopito nyonso place au monique olembi tika mufukulu le frère Emmanuel Dodi o batina tango oyo asa elo musala hésiter te benga porte attends un fois bacha kaye moko boba enregistrer bino po bo pesa offrande soki du prophète awezala raté yaka na ozaki ofele okozwa lobiko okozonga bonne santé okozwa na oyo yokana ikozwa te merci mingi sœur merci beaucoup pasteur Gédéon Sekane Chamala. Oui, nalingi na pesa précision vraiment ya makasi omoni kaya ndeko eza ya ko négliger te parce que OK ezalaka malamu pona mwana muke bébé OK soki mwana muke azosala ba OK si le plan médical OK wana mwana muke fongolaka ye ba panzi OK on comprend po akola malamu ba panzi funga mais soki ndeko mukolo bandi ko bela et abandi ko sala ba OK c'est déjà un signe
ya ko précipiter na nini na liwa omona ndende ko oke na ezali lokola ya kindoki parce que ça je peux dire ezali ki oke ya kindoki parce que ba traiter yango ba koki yango te asali nyonso na vie na ye akoki yango te oyo ba minganga ba koki te oyo banganga ba koki te oyo bandoki ba koki te et soki akutanaka na prophète Emmanuel Dodi te oke na ye lingaki ebika te alingaki akufa. Alléluia. Voilà, mais même atam ko alingaki azala na babomo na date ya lelo te. Mais parce que akutani na prophète soki akutani na ye prophète c'est la vie. Soki ozalaki mobeli il faut abikisa yo. Amen. Et loko amibale reine na ye ezalaki pe ya kokufa. Toyebi ke makampa ba maladie zobo mabatu pezo tungisa batu na sena moi ya ba hernie discale ba cancer na ba problème ya ba rein surtout ba calcul rénal soit insuffisance rénale ne ba maladie minene zo tungisa batu na mokili lelo ndende kope rein kotoyo ekufi ya mibale pe oke ebandi komema ye na liwa il a fallu akutana na mutoyo oyo Christ alata nzoto kati na ye oyo ye moko aza miracle po atelemisa oke wana. Alléluia. Et prophète assemble yaka moko te et résistaka prophète ezate. Alléluia. Et le frère lui-même va nous témoigner ndenge nini abiki na oke et ndenge nini reina ye o ezalaki na problème insuffisance na mabanga ezalaki na mabanga koma reina ye zongi normal lokola ya bébé akoti dialyse te balie moko na dialyse te mais akutani kana prophète a ordonné kaka ale reina yo zonga normal reina ye pe zongi normal c'est fait. Bongo yo zo tungisama na insuffisance rénale bongo yo zo kende ba dialyse tous les jours landa exemple yango le prophète il est là asenga kambongo te soko koti na en contact nzambe ya prophète abikisi ye akobiki sope la problème insuffisance rénale. Amen. Voilà tout le kambala moko toyo kaseke le Dieu du prophète a fait dans la vie de notre frère. Merci beaucoup frère Namsokati Nakolo lolenge nini okomaki na ministère des affranchis. Oui nazo pesa no bande konyo so bazolanda biso na nzela ya internet na etando moke na pesa bango bambote na ba affranchis nyonso de partout place bazala dans le monde entier. Oui ngai na biki na oke na nzela ya le messager prophète Emmanuel Dodi donc nazomona kunde na koyi ozalaki na Afrique du Sud olandaki biso ndenge nini bonga za na Afrique du Sud na connaîtrait problème moko esala ke nazonga Congo donc nazongi Congo nazongi na bana bon esali donc nazongi Congo na bana nde na yo nde siko ba problème siko ebandi ba problème ebandi na komi Congo le 30 mars 2019 et 2020 nde calvaire ebandi taka lokwa kutena mbuti na vie mususu uye kotoyo ekomi moi un peu compliqué ngapo na ndo mono kaka estomac gastrite parce que na hôpital ba banaka estomac gastrite estomac na 2021 nazaki hospitalisé la petite mo alingwa là et pas docteur aza spécialiste na mamba kati aza mutete la docteur Jeff Njadi Théaza au centre les na Kato Nord après au koma suki na bavini mo na bo 5 comme suyi na oeba après wana et comme isko kende suki ki ezongi 2022 2023 des agisko terrible parce que comme là que non il y a okanga ngai pema donc sur na okende otamboli parce que normalement faut respirer ou aspirer mais ce que respirer et bloquer pendant quelques secondes au monde ozoko ko aspirer au moins mato ekangami donc moi j'ai failli mourir moi soit nga ko so mato ekangamaka au senti na kiti o kitana seboyeti pour respirer à mon après maya miso etango ka douleur au sagalate na komaki na ba bikile belé na lia pondu te coca te citron te pilipili te madesu te na lia kango te ba bloc wanyo parce que meka ko lia ngo na lia ka na mo lia bula fufu mukie na mo pona bloc kwanga pe na lia ka te seka na les deux boules en tout cas au bango na komela ba contre takam na ndo peser 89 kg mais na komaki na komite ba 79 ba bloc mo ndenge wa 70 ke na mo sponi na zolia sou bien te komituke bandi yo
Ok, normal, ça à 2 jours, 3 jours, et si mais si on dépassé d'un 4e jour, il faut faire. Et ce qu'on a là, il y a fiancé Nangaï, il y a en Autriche, il y a fiancé Nangaï, il y a le quoi, il a déjà un papa déjà depuis 2000, à ça il y a 2 ans prière Naïe, il y a Singa qui non. Donc comme ça sur l'année, on a un peu mais quand on a mis 4 ans, on a un peu mais pour nous poser ce kainga toko solaté, na lo ba demi mot pour nous sentir que non, na zo ko lo baté, so salinga i place tout ça. Au malaise même jour à papa ya mbanga tanga monanga ko même mal à l'aise au banga bon ko banga te mais a observer ngai amona ki normal te ozo mona amona normal te OK français na tango ya Kinshasa normalement nga fali na yana tika ye po ye pasa ki na problème na ye pe po oyo parler papa bondela po na ye pia zo baptême mais tant to komi il a insisté tete yo fo kota po ngai avanga na saisa mama yo fo kota tinde to kota papa e ko benga abengi nani pasteur Moïse, je le salue aussi place à Zali sur la biso parce à celle pe musa makasi po na ngai tisi kwa zo kontenga osa musala pa landela ngai na encadrer nanga aibisi que non en tout cas pour na kotaka tour liboso papa bondelaka tango yamba ba pa nyonso abetango bible na l'épaule c'est fait mais ce que monika ndenge satan za so maladi ya nini eza anwa résistance ndenge bando sa liboso ça est-ce que échanger système et combien msusu omona e ba nanga ba 12 heures ce que la mégo dia 12 heures moi ça dit après moi bo ça le tout au moins 10 soirée wanyo c'est ça so ko lali e kati mais tango la mukaka bongo ndesiko jumsu na oyo nga su tango to kota na nini ya moisson papa bisinga non a bien passer moi ça non et loko fait là mais faut na bondela nanu po ya baga kota na prière a bondela na yiko kota lisusu to kuta na ye nde jour bien pasteur a bien pasteur Moïse a bien na lalaki na bondeli mingi pona yo mais Moïse ba so na pasteur Moïse na ligne loko ici la tito 6 à moisson awa na aussi ça musalo ti dimanche ne makambo nyonso esi la foi kende libela liko mona ngote ka ndenga loba ndengwana ka na prière wana c'est fait wana ka so bi c'est fait nga ndo be sanga mali babulo mais ndeni biso église toza parce que maman nga la pasteur ya linga ga tout ka so mutu fo moi po osana kumdima mne ba bondelo moi prière mo ba mula matuntuka esi bakuna ta bondele bele mais mona asimbio kaka boye c'est fait et puis makamnyo swekei papa bondeli pona ngai passer Moïse omolanda nga la prière et likambo bozolo ba yarin et ça eloko oyo ba résultat zali nazo regretter parce que tellement que na bimé pressé pour na invitation zali ki 9h nga la combien déjà 9h50 mais tellement on ba pressé na tiki on nga mona pasteur chamala anga mona ngo ba résultat o kangela biso ka photo o rotinda to ko illustramo ya oye ba ndenge ba terme na ba médecin de ba komara wana na kenda na saiki hospitalisé na TVC batu ba yebi yango na ngiringiri pa pasteur Matete o traiter bambasu combien na équipement tout na kekuna boye basala nga examen basenga ba examen tout ba secret bani tout consort ba makila bani ni pokune zaka litiko to ko fana 30 minutes ba recebi parce qu'il y a zo ba équipement belé basala nga bani ni boye na comme pas médecin boye azo sanga o ngala ke mambo ba okeni bando sala ngazo déranger nga po examen na kima ande zaka endoscopie parce que bango bazali na ngote ba kotsaka mutu sokwe banini na kati kuna na banga ki on déjà na problème ba ya banini ba kotsanga sune e osuke ko afonsenga mais ba biloko nyonso ba thorax ba biloko to ba rayon X na sala ngo so ba rayon laser wa biloko na ça essayer ba examen so ba recommandenga na kende boye mais ça se sangai oh non ma reine yo est légèrement troublé oh ngalo bi et pesinga mo peu kanda par bien ngana ma musuyo ba reine nga légèrement troublé soudeni par là tu veux me dire quoi soit moi tellement na comme un peu furieux à bangi ndé ba komina tala diboke ba kisi wana boye ba sani bo fa ba retenir nga kaka na hôpital wana na hospitalisé nga na boya ki na bino non et bepsi mo na tikala na tikali nga na makamsi mo ba reine na bo ko makamsu nde après wana nde tant papa ko bondela pona nga papa bondela nga ka pona nga na ika na dossier ya ba OK mais soudain quand c'est fait wana pamba prière basaki wana ekena ko sala makamusu oyo okana kite o nga na lobaki en même pas et sali donc na mito na zo baboye nde zaki liboso parce que bato babela bare ba yebi ndenge salaka et rendre mutu ndire moi impuissance moko soulever l'autre pourquoi ça ka fa inoka mi potelema problème de ça au quand on dit moi pota mon akate ya moi za msu pona kolala
Ce qu'on a dit que position moko wana boye oko bouger ce qu'on changer position na ko ndé on est comme ça la porte mon na kati donc bato ba ibelango ba olandanga ba imamba ndé ça après c'est fait aux ola la bien après wana donc na zone normal bato ba mona vraiment que le biko salami prophète Emmanuel Dodi Mutuvu Kishileki à Yesu balobi miracle solo miracle authentique un mouvement au salango te ezaki mso ngumba mpena boye ponga na sportif na sa judo mais bakilo ko lando ko salango te mais ce qu'on a mis ton na zonge du sport chaque fois na tongo na pomper OK pe ezali susute OK et kenda ko dibele yango te lo amuke yanzi munganga pekisa nyonso na mosala na komi ko lia nyonso na lia pondu na lia kwanga na zo lia madesu na lia pilipili kilo pe mati na lia soki naza na vidéo au jour na comme ça na yaka awa na église maintenant na filmer ngani na osaba OK na otinda ngo ce possibilité to illustrer yango illustrer pour moi ndenge mando sala et puis au monde na image wana nazaki moi un peu maigri siko na komi moi un peu ko récupérer siko moi pour le prophète Emmanuel Dodi et puis on relancer le message directement là-bas oyo bazon dimate bon oyo on dimate nde balobaka kozanga koyeba eza liwanda mute meza mobimba eza mobimba po ngai neti soki na chaki tetites que note nga na yebi de mwa nzambe mama na nga za pasteur bouna boy nde na mito yo naza sa mabele na mito na sa mabele nde na tiki pena ba na nga donc na mito nde na sa mabele parce que omoni ko baloba délivrance baluka ngo alléluia délivrance baluka ngo to longwa ba religieux mingi toza ba religieux parce que oyebiga na ebizami na ndimi na nzambe na sambela la famille na basambela mais or makamsu ndezana médecin na médecin a spécialité na ye ndenge mo pe pasteur na pasteur asa na spécialité na ye na grâce na ye osomona to fingi te na ba fingi ba pasteur mususu te mais nga nazoloba parce nga na moi loboko nzambe na nzela ya le messager le prophète Emmanuel Dodi osomona donc olobani na prophète Emmanuel Dodi na biko oyo ndenge nzambe azosala kati elo na kolobaka ke nzamba pambola nzamba ba accélérer sous mikolo parce que ba ka ezebele ba na nzambe belé ba souffrir na ba problème bazala ba problème belé baya ba omona loboko nzambe ndenga na témoigner na témoin vivant ba ndeko wana captain ba yebi ngai et puis ba olanda biso ba yebi ngai très bien na ba ndomo na ndena souffrir na ba OK wana ba yebi famille na ngai ba yima même maman nga za chaque fois zo ba geno aobe nga ndeni mladio mkonye esila mais ye pasala ngelo mota pasala bonde na pona alléluia osana pona nabika ya zeka na souci na ngai etake mama kaka souci mwana na ye chaque fois so atuni ngai même so avec so message ya ndeni santé olali ndenge ni ndeni santé olali ndenge mais pour abondela pona nga ekatana esengaki kaka prophète messager Emmanuel Dodi pour katali kambo ekatana mbala moko Sandrine Baboté merci beaucoup nzamba pambola yo o commenter mo eloko nini na témoignage ya papa ya monga na sabino ke eza motinda mimoko mopona moko eza le prophète Emmanuel Dodi o mona ke to sala ramaki onati aleki vraiment zo ba ke mama na eza ki pasteur aza pasteur mais maman ni asali siete abiki siete abandaki ko s'inquiéter ka pour na santé na ye mais ko kuta na prophète Emmanuel Dodi asili si ba passe na ye asili si malade okuto ebomba maki o ya ki na OK mais prophète tango tcheka ka imni se fait malade nyonso eza na kati elimwaka OK et ba toucher la maladie oui ba mususu ba yaka ka pena za malade 5 6 mais yo ki soni alobi moko mais ebite ke na imni se fait prophète Emmanuel Dodi a réparer njoto nyonso donc merci na bino bozo mona aiza makionate donc merci ba franchement son monde entier o bozalina o bozana posa ko ya boyoka soni yaka na yo ko bika papa merci beaucoup maman me bakiseke loko mukie puis pasteur Chamala ouais papa a clôturé et puis pasteur Chamala OK merci déjà Toti Kolanda ndeko lobi tellement bien moye tozongelango izali susute parce que biso tozo ya isusu ko sala publicité ya miracle te prophète Emmanuel Dodi yemo kwa za miracle et vina yenyo so za miracle amen eza mutu aza na problème nde alukaka munganga yo za na problème luka problème na yo trouver solution omoni lelo prophète Emmanuel Dodi c'est un don, c'est une bénédiction que Dieu a donné à l'humanité. Kokuta na naye lelo eza facile. Amen. Nanzela kaka internet. Mais lelo zo négligé mais mikolo zo ya et kozala pasi po okuta na naye
Mais voilà pourquoi azomona na wenze ça la problème na trouver solution. Ndekono azobela contacter prophète asenga kambongo te. Et mutu oyo akotia yo kale azate. Nzela kaka internet nzela za wana benga yebisa problème na yo ko trouver solution. Adresse ezakaka moko. Tozali na limité résidentiel. Tozana limité mibale, tozana industriel, na résidentiel. Mais biso toza na quartier résidentiel, avenue de la Révolution numéro 817. À côté à kin marché na DGI za pembeni wana. Yaka église na biso porte za polele ere nyonso 24/24. Yaka okozala de cité Nzambe tata apambola yo. Pia pambola balandi nyonso. Opesi programme ya nouvelle. Emmanuel Dodi aumela. Amen. Lelo nengo kolanda biso lobi bino nyonso boza la connecter. Nde prière ya miracle. Oyo kaka véritable se faire atakate ezali prière ko salama lobi le 10. 15h. Le 10 ya 9e mois à 15h pile. Bisika nyonso zombino boza la connecter. Bolanda prophète Emmanuel avec les cultes miracles, mukolo ya visitation divine, Nzambe alo la kolokaliser yo, problème na yo kobika. À qui les prochains miracles c'est toi. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Chamala attends mususu mutoro bana raté bino na tali émission après. Tozalaka mardi, tozalaka mercredi, prophète ya mardi, mercredi, vendredi, dimanche, toza à partir ya 15h. Et là qu'on a linga na baxé ngwala. Nzambe tata azana biso. En tout cas, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin, fidèles internautes de Fimbo na Fimbo News. Vous pouvez vous abonner massivement na Prophète Emmanuel TV na YouTube et puis na ma page na biso ya Facebook. Bokokuta wana pe bolanda live moko ekoleka na intégralité ya ba prière na biso. En tout cas, on se dit à bientôt.